na kombo tata mwana pe tata Molimo Santu. Ndenge bomoni tofandi awa toza na paroisse ya Yondika na Mwanda na Congo Central. Alors paroisse oyo batu mingi bayebi yango te. Pona nini bano yebanaka te. Mais paroisse ya Yambo na territoire ya Mwanda yango oyo esika tovandi. Paroisse oyo ebandi na 1959. Peu avant Maman Mwilo atika biso, paroisse oyo ezalaki deja. Ebandaki ndenge nini? Tangu papa de Ngenda azotanga na colonie scolaire na Boma, abano yaka na mboka oyo eza pembeni awa babengi yango Mwanda village. De tangu abano yaka na congé nde azwaki ba jeune fille moko parmi ba jeune fille on a toyebi maman révérende doit être paix à son âme pour azali sous na bisoté bango wana tablaka ensemble yende aponaki esika oyo tango ezaki na nozamba yebanaki kutute ayebisaki bango alobaki phrase on azoloba na français alobaki c'est ici où sera érigée la maison de mon père. Maman na maman deux tewana ayebisaki ngai lisolo oyo. Alors na 1959 ezaki na papa moko boye kombo na ye papa Langa Noé. Mwasi na ye kombo na ye mama Futi Germaine. Ye abandaki kosala na masuwa na kala babengo masuwa pe marza ou que sais-je mais masuwa oyo ya leta bano kendeke na auto. Alors tangu azongi na voyage na ye ya poto papa dange na bengaki na masuwa na Matadi ake Kinshasa ayebise nazopesa musala aboyaki te andimaki musala nini napesaki ye aya awa na Mwanda aya na bato mboka na Mwanda village bapesa ye mabele lokola ezaki deja ye moko aponaki awa de papa Langa Noé akomaki na bato mboka basepelaki koyamba ye apesaki message ya tata mokonzi ya bule papa ndenge na kuntima oyo atindaki na bango ntango bakomi baye kopesa ye esika oyo tovandi na Yondika ezaki zamba monene abandokata de aye kopesa réponse na papa na Ngenda ke na sisi kokata Yondika ye moko aye kopesa kombo nango ntango bayebise ke atuni mai oyo eza awa babengo nini bambuta balobi Yondika te eza Yonzika ye mo papa na Ngenda mu expliquaki yango Yonzika makanda nde akotaki lisolo ke ntango Noé akitaki na mai ayaki na ntonde quelque part awa na océan azokisa matonde alobi ntondele ezali mpenza na Kikongo. Alors ntango bamataki moke baye kovanda moke avant bamata eloselemi bavandaki awa na Yonzika esika asangisaki bana na ye po babanda komata na eloselemi yango babengi yango awa Yonzika bisita babenga kaka Yondika. Donc paroisse oyo tovandi yango babengi Yonzika kombo wana papa yangene muta modifie yango. Alors na ba quelques événements oyo eleka awa nakala bambuta bayebisaka biso ke papa de Ngenda aponaki esika oyo avant atonga église ya Matete na Kinshasa ayaki nanu awa asomaki babena bamwelon po batonga ndako wana elingi ezala ndako moko na étage po abana koyamba bapaya na ye soki bauti poto baye nkamba baye ti awa na Mwanda. Mais malheureusement projet wana ndenge naza mbuta lelo tolobi ke eza projet biso mbuta tobebisaki papa de Ngenda
atindaki même président Kasavubu tango président Kasavubu bando kolekaka na Ntiamfumu abisaki aleka na paroisse na biso alekaki awa mais malheureusement na tango wana nayebi te soki akutaki bato te mais est-il que investissement ya papa Dengene ezalaki makasi na paroisse oyo yango na nsima nango après échec ya ndako wana akontinaki kaka aye kobongisa projet moko boye projet nini ya kotonga salle de conférence et au même moment atinda mutuka bamesa bakiti pour la salle de conférence. Malgré ça projet esukaki na nzela mais lokola lelo ndenge na vandi awa tomonaki eza deja niongo yango papa journaliste salle de conférence eza yango wana tozomeka parce que eza projet ya papa toko négligé yango te eza en pleine construction to relever déjà ba projet wana po ete tozala na niongo te na papa Dengene yango moni salle etongami malgré na nesili te mais ezotongama alors ezali ba projet minene oyo papa Dengene asalaki malgré biloko oyo atikaki en fait ezalaka lisusu te mais tokobunda biloko nyonso wana ezonga alors ba événement mosusu papa Dengene ayaki awa abanda koyaka mettre fo awa mpona nini na kobongisa coin oyo ezalaki vraiment garanti na ye yango moni ke lopango oyo ntango papa Simoki Mbangu Kiangani atindi biso ya kosala mosala awa toyaki korécupérer terrain lokola atindaki déjà papa Langa Noé na 1959 ebandaki na 1962 papa Dengene Akutima Joseph premier chef spirituel ye moko asalaki demande de terre ya concession oyo esika tovandi mais malgré depuis 1962 ezwaki place te toyei kozwa mikanda ba certificat d'enregistrement na 2018 na mois de septembre 2018 toyei kozwa mikanda oyo epesi valeur na concession oyo projet mosusu azalaki nango tomona classe na nsima classe ezali na ntango na 1975 papa Fuma Mbanza aya kofongola église oyo eza na cité et azongaki awa susu pour la seconde fois nde alobaki ke classe wana ezalaki financement ya papa Kisolokele azalaki na projet nini akende kozwa meme bahaïtien baye kotangisa bana na biso na réseau na biso malheureusement biso bambuta tozalaki na difficulté makasi ya kocomprendre vision ba papa na kala classe wana mpe esila te batongaka batima moko na minute oyo ndenge ozomona batima wana tomeki tozongisi basalle de classe yango wana bana bazotanga awa nyonso wana ezali kaka po tofuta niongo oyo baprojet nyonso tobebisaki ya bapapa nazongeli ke papa azalaki na projet makasi mpona kodevelope coin oyo malgré tozalaki na retard kocomprendre vision na ye alors bomoni bandako ndenge etongami ezalaki tozotala résidence oyo ya moke ya papa seke tobandelaki papa Simoki Mbangu Kiangani chef spirituel et représentant légal nzambe na biso ye ayaki awa na 2002 ntango abandaki tourné na ye alors que mboka oyo ezalaki deja kokufa yango esali ke bato babosana yango bazambe ebimaki
bandako ezalaki susu te, mais ndenge ezalaki bolingo na ye abike bapreparaki meme place alala na cité kuna abaki te kuna te. Yango papa Simon Kimbankianga ni chef spirituel nzambe na biso aya kolala awa yende azongisaki pouvoir ya yondika netolobi yonzika yende azongisaki pouvoir abengaki papa référent Tanda Faounu ye azalaki passé de territoire na ntango wana ayebisaki ye ke onéglige yondika te pamba te pouvoir nyonso ezala awa na yondika. Yango papa référent Tanda Faounu alongwaki na cité banovanda awa, qui veut dire que mutu ayaki koréhabilité mboka oyo to paroisse oyo eza ye moko papa Simon Kimbankianga Mokonzi Ngomba tanga bandaki tourné na ye na 2002 abandaki na Congo central notamment ana Mwanda. Alors yango moni lelo difficulté ezalaki makasi, mais bana Mwanda toyei kovanda toyei koraisonne ke tosala makasi totonga résidence mosusu mpona mokonzi ya bule, parce que na rang oyo akomi nango lelo na ndako oyo abandi komelaka eza moke. Yango moni ndako mosusu totongi wana résidence ya sika ya tata mokonzi ya bule, pamba te ye akodeside na ndenge na ye alobi ke bona minute oyo nazokanga na Mwanda papa kolala na hotel te, akolala na paroisse na ye, akolala na ndako na ye. Yango moni ndako ya papa eza wana tobundi totonga yango e tozokende mpe na kosilisa yango. Oye na bapapa bango misato bakoma deja awa, papa Kisolokele akoma awa, me banolalaka na Ntsanfumu eza na ndako na ye, banolalaka na Ntsanfumu. Papa Dialungana akoma awa, ye abanolalaka awa. Papa Dengenda akoma awa, abanolalaka kaka awa na yondika esika banolalaka. Bango misato bakoma awa physiquement, bakota église période moko boye bayaki bango misato bafandaki na tribune wana e balala awa bango misato bayaka mbala moko. Voilà oui, ndako oyo ezomona oyo ya moke yango ndako banolala. Tomoni ke na rang na bango esu ndako wana te, tobakisi ndako monene omoni wana. Ndako oyo ezali ndako ezalaki préparé mpona bambuta. Tango Shenouda 3 autaki Egypte ayaki na papa Dengenda ezalaki prévu akoma ti awa na Mwanda. Sikoso moni ndako oyo etongamaki mpona koyamba Shenouda. Malheureusement bazongaki na boma mpona ba raison spirituelle bakomaki susu awa te, yango kombo etikala Shenouda parce que eza na papa moko avandaka na nkamba ti lelo omona papa Mpanzu Paka, ye ayaki kozala relève ya botongi ya bandako oyo omoni awa. Merci beaucoup papa journaliste. Miso kaka ezoloba omona lupangu ezalaka te, mais nyonso wana mpona kose prépare papa ya tokotika ye kaka boye te na zamba tozotonga lupangu malembe e ndako wana oya monene ozomona etongami kaka sikoyo, epuis tozobongisa kuna liboso toza na tribune moderne tozokotonga mpona nini papa yaka na bapa ebele. Yango projet toza nango ya kotonga tribune eza vraiment na ba modernité nango, yango tozotonga na coin kuna awa dairo moni salle de conférence yango ekosunga biso mpona nini bambuta bakolela libanda te, fo balela na kati ya ndako. Voilà, toza mpe na mai tofore mai mpo esunga paroisse ezala arrosé. So otali na nsima omona antenne
antenne wana eza radio. Pona nini sango kombo ya papa Simon Kimbangu kiangani epanza na mokili mobisitu na rayon oyo ya Kabinda, Angola, Soyo, ba Point Noir bayoka yango. Yango likanisi yaki bana mwana ozali likanisi osomba radio ya umoni antenne telemi wana. Toza pe na dispensaire pamba te esika nyonso ba paroisse na biso ezalaka dispensaire ekozanga te parce que ezali ba projet ya minene oyo déjà papa de Ngenda atika a structura lingomba na ye. Donc les ECK mon école ezali dispensaire pe ezali eza DKS. Donc voilà biloko oyo ya mutuya soki totiki tribune oyo evanda parce que papa de Ngenda, papa Kisolokele, papa de Alungana bango bano komela na tribune oyo yango to bebisa yango te na position nango. Donc biloko nyonso moni yango projet toza nango awa na Yondika. Yango moni kuna na lupango kuna to poser déjà portail pona nini to lingi susu te insécurité ezala. Mais malembe ndenge papa Simon Kimbangu ngani mokonza lingomba apesa biso makanisi tokolite kaka. Voilà en quelques mots comment historique ya mboka oyo tovandi yango kolandi na komba tata mwana pe tata Molimo Santu. Amen.